bandeko balandi ya Sentinelle TV 1 to pesi bino lisusu bambote pe kimia na mokonzi ndenge na lobaka e bila bino na bandako bisika nyonso oyo bozali kolanda biso. Alors la présentation bozala Mama Bena na plateau na biso toza na mutu na Nzambe le messager proverbe 30. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour bandeko batali, bonjour Mama Bena. Vraiment to pesi bino lisusu ndenge toza koloba wana bino nyonso oyo bolandaka biso balosako na biso na Sentinelle TV oyo ekomi chaîne ya référence oyo eza koya ko édifier biso, eza koya ko révolutionner biso, kopesa biso basango ya mboka, basango lolenge nyonso oyo ezali koleka na zinga na biso na entourage. Alors na ke lelo to mutu na Nzambe ayeli biso lisusu na ba révélation mais ya mboto yo kano ba révélation na mutu na Nzambe toza na mwa mituna oyo bandeko na biso boza kobenga pe boza kotuna bandeko soki bokoti na site na biso na YouTube bokomona na base na se nango ba commentaire ndenge bandeko bazosala ba commentaire puis ba question. Alors ba question na ba baza kotuna ko kozala pe comme yo olinga kotuna mais oza na courage wana te mais ya zui courage po tomeka kotuna mituna oyo comme pe ba situation pe po koleka nango et opesa bino biyano. Alors na yebite mutu na Nzambe avant na kota na mituna na yebite soza na quelque chose ya koloba to pe koyebisa bandeko nyonso bazolanda biso pona yeba kokota na mwa mituna pe tokota na mituna likambo na biso. Bon, la pesi bango ka mbote na kombo na Yesu, merci pour na soutien, merci pour na appel, merci pour na nyonso. Pe ko yebisa bato mosusu ke bato bazobenga neti avant to bana émission tozaki en contact na Brésil. Soko osengi prière tokolobaka mingi sujet ya prière mais tokobomba kombo po eza privé vie privée ya motu tokoki koetala yango na télévision te mais à part ça vraiment tokopase temps kitoko na samedi ya lelo. Tokopase temps kitoko elongo na Nzambe le messager na plateau na biso toza na mwa mituna awa eza na ndeko na biso na kombo ya Eric Koko atuni mutuna na ye alobi soki mutu asalisa yo amema yo tina poto mais aza formation donc soki faut banda la première question qui tchoko banda na Eric Koko te faut banda les bandeli mutu boso na moni osote ali boso komi na 3e. OK donc Kofi production mutu atunaki production ya Kofi na Lombongo. OK. Pour na comprendre comment bien te. Ndeko moko auti kotuna bino mo bozolanda na ba site tutu bozolanda ke boyebi musicien na biso moko ya mboka oyo na kombo ya Kofi aza ko produit ndeko na biso mwasi Lombongo musique na ye. Ye aza na musique chrétienne, bango baza na musique mondaine. Alors ndeko wana alinga zo éclaircissement na place wana. Bon, c'est simple to Bible lobby bato malamu na mabe. To yeba bango na misala na bango. Na baloba te. Bato ebele bazoloba bien, bazofonga la Bible bien, bazoteya bien. Mais misala nde. Misala balobi te lumière na ténèbres ebala na te. Ngandenge na zabo ya to yebisinga ke studio eza kuna ya Kofi ezo fele ke no kota na okota te puisque nana itoza base moko te toa doctrine inspiration moko te. Alors ceux qui ndeko Lombongo akomi babeta conservé baza produit par Kofi na studio moko bien na album moko bien na podium moko yemba na tchala mwana na Kofi ezali Nzambe akomi ko exposer misala na bango yango na lobaki je crois na petit déjeuner ya lobby na lobaki ete bato bayoka su musique na bango te po musique wana yango ezokotisa bato ba problème yango ezokotisa bato ba envoûtement na ndako soko somi ba DVD ya bato wana eza lokola okotisi ba légion ya ba démon na ndako ekoyela yo omona ba huissier ba banoya na ndako blocage envoûtement oza na poto eloko kosala eza te okoki kokoma na oppression kotinda yo o attaquer ka o bando ko attaquer bato yelo ba problème ko tinda yo o bando langwa ko tinda yo o bando violer ko tinda yo na makambo ebele nzoka bozwi yango na nzela ya musique yo za koyoka pesa c'est ça donc bana na Nzambe ba fongola matoyi ba comprendre donc bana na Nzambe tokeba et puis zo sala soni penza biso tozala Nzambe tozozonga pa bata mokili po bayeba reproduire biso est-ce que Nzambe aza incapable pona roba kosala makambo likambo mosusu na roba sa place wana ali
wapi bana na nzambe baza na bénédiction bana mbongo bana na nzambe bana mbongo ba produit ba ser wana et ko empêcher bango ba kende pas Satan mais ça ba tunsu bana mbongo bali ko soutenir misala nzambe te balingi neti ngani ya mesala ngana za tala na ba DVD ba balobi ka ngamoko na produit ba mais pona ba no produit bino nyo surtout funa za na mbongo ebele bo sambela nzambe apesa nga mbongo ebele comme ça à part ko aider ba bola to banda suko produire bino parce que nga muto et puis banzembo angole bozo nga bino tu boluka production et c'est banzembo nzambe ezali po yo te ko tia na mbongo na poche ou bien ezali po yo kumisa nzambe c'est ça aussi le problème un jour to lobela makambo wana un jour to lobela un message parce que ezo sala soni pe to développer on a les deux côtés wana na côté oyo ke bande ko na biso ba chrétien baza na mbongo mais balingi ko manifester te baza na motema bolingo te ya ko aider on to mona pe bande musu pe bazo kima ba kende kuna na pe ba monde po musu pe to ko zonga bande ko na biso wana pe so ba kena côté monde na côté monde c'est que bango ko pe bizali na bango po so ki totali nzambe aza biso oyo to uti dans les rien mais to longo afiki nzamba me biso na poto ato simbikisi te to kepa na bato tel que tout ça la boy nzamba zo ko dire ça na ba oyo baza fidèle na ye donc to ko développer ba biloko na po ezo sala bosoni na niveau tozo yoka baninga musu ba uti ko kufa wa kaka na les mêmes situations ba utaki ba aki da bonzambe ba kesu na ba situation ba zo yoka kaka te ba zo zonga peka akuna donc nzamba exposer ba oka mais eza pas pesa mawa to ko développer ba point na surtout. Alors le messager deuxième question na rotuna oyo na zongina na oyo ya frère na biso Eric Koko alobi atuni mutuna na ye alobi soki eza na mutu amema bango na poto aida bango amemi bango awa me mutu wana aza na misala mabe aza mutu ya occultisme mina tango amemi bango na poto awa eza po ya salela ba chance na bango sikoyo bango na kawa na bakosala ndeni parce que bakoma na poto vie ekomaka mitelengano eza kosimba te eza kobonga te parce que origine mutu ya mema bango awa amema bango na ndenge moko ya koprofite ba chance na bango. Ouais, bakawana frère Eric Koko auti kotuna na yebisaki ke na ko répondre lelo na émission samedi bato ebele bana ngo bato ebele bazobenga ba misusu bazobenga te mais bazosibira ngo kaka solution ezalaka moko venez à moi vous tous qui êtes fatigués je vais vous donner du repos Jésus azolobango na Matthieu 11 abiboye pananga na opesa no repos soko yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur no yaya wana papa wana noko wana oya memaki yo awa po asalela ba chance na yo po abebisa yo po asala ni soki yo so yambi yeso pa akoka so salela ba chance na te mais yo na contrepartie yo o tenir rigueur te o yina ete bo continuer ba relation malamu mais yele ba na buto okutana ke yo kutana na Yesu solution muso ezata pa ko yamba Yesu solution muso ya te po soki pa nganga sisa ngote soki pa marabo sisa te ezali ko yamba Yesu pe ko tamola obanga Yesu omona ndeko no wana tia banda luka yeba yo sambela ka wapi soki pe aza makasi te akoya ayambi Yesu alandi yo soka simba bakisi ki aza mwana na Nzambe akozo ngaso pa Nzambe à part ko yamba Yesu solution muso ezate donc à part ko yamba Yesu solution muso ezate bande ko bomo bozolanda ebele pe bokoza na bakawana donc soki oyambi Yesu akokata yo na ba communication na nyo surtout po ekata ni mama akokoka suko zo chance note akokoka suko bimiso na butute akokoka suko dominer sur te akoyina kutu yo akoyina yo akomona ke yo otie barrière abano finga yo mais soki yo koti ke oyina ye ke bokabwana mais ozo sale abano sale loka parce que na kati ya en wana ye azo profiter kutu sale no na kati ya en donc communication personnelle kozala connecter na Nzambe et ko pousser OK babiloko wana so ekatana eza pe très important eza ndenge mona muto papa na nga zandoki mama na nga zandoki vraie solution ya li ko kata ba relation te pesa mbongo assister ye pesa biloko olia mais yamba Yesu na ndenga solo ye mora okima yo poto mwana pe messager baka mususu ba famille makamuso salama ndenge wana ozobundisa mwana Nzambe pa leka bomio Nzambe asala bon soko comprendre ta ko boma so ozobundisa mwana Nzambe solo mais yo mwana Nzambe yambaka Yesu amen biso nyonso tout olandi yango yo ozoko se retrouver na ka oyo kangama ka na Yesu o wana ekosimba ote pe soka kangami no kaka akota na se ye moko azongi susu kaka ndeko na biso Eric Koko aoto tuna mutuna so alobi mena les messagers
kaka le même cas wana na kaka le même cas wana ya magie ya occultisme mutu wana mona baby si vie na yo mena bino okoti na kati inceste omona obali mwasi ndeko mwasi okomo bima na ye et puis bokomo obota bakizengi bakamoko ya ndenge wana ezo continuer akoki kosala ndenge nini po babiloko wana eza palpable bana kizengi bazomonana inceste soki alingi atika azokoka kotika te bandeko ya basi bazosala na babozoba wana bango na bango. Mais réponse la première question et la deuxième question réponse zakara yamba yesu o etikali yesu mutawosala olimisa ba tel les en direct mais problème te. OK donc ndeko Eric Oko je crois na bandeko nyonso bozolanda biso donc réponse ezaka same ezaka ndenge moko na auto ti kozwa liboso ndeko mosusu mpe otaki kotuna lisusu abi messager na mateya na yo azolanda de temps en temps azolanda mateya no chaque fois mais liteya na liteya ezoya kaka na révélation vraiment eza nini bon ezoya kaka na makambo ya sika chaque na expliquer likambo wana aluka mateya na nga le messager et son message nzambe soki abengi yo akopesa yo message akopesa yo na makambo nyonso tokoloba alors na ngonga oyo makambo tunga na lobaka eza na lotaka yango na ndoto te ezali nakenda kokopia yango te ezali ba inspiration nzambe apesanga babenga révélation soki oza mosali na nzambe neti nzambe azotala biso toprépare émission te toprépare émission te tozwi kaka baquestion après okotuna nga message nini na bandi koloba donc toprépare émission te ko tokoloba po tokoloba bo mbala moko baquestion bato batunaki okomi tobandi kotuna après tosala émission makambo tuna koloba awa eza makambo oyo nzambe atindaki nga naloba sur makambo na oloba lelo donc ezali ndenge nalobaki kaka kozala kokangama na yesu vie ya prière jeûne et prière nzambe asalaka ebele nzambe balukaki na jeûne et prière. OK nzambe balukaki na jeûne et prière omona loboko na ye. Dernière question na boko tuna le messager eza na une maman bengaki nga parce que toyebi kozalaki attaqué na mboka Manchester na UK kozalaki attaqué et maman na ote kotuna bi maman bena me réaction na bino ezaki ndenge nini etake yo maman tomoni le messager ba attaqué ye tout basalaki groupe na ebisi na bi maman biso toza ya nzambe ma beno zaki paniquer te ozaki botenga bi maman na koza paniquer te parce que makambo tozoloba nzambe muta permettre biso ke toloba ngo pona ko sauver communauté na biso bamboka mususu ba communauté mususu bazobunda pona mboka na ba communauté na ba pourquoi pas biso yesu soki akufaki ye moko po biso le tozala sauver yesu azaika ye moko pourquoi pas pensa ba ko pona ka famille moko kaka mutu moko po a sauver communauté na ye alors na répondaki maman na bi naza ko banga te po to na mboka loi toza na kishasa te mboka loi ekosilisa makambo nango alors question mo pende so utaki kotuna alobi na tuna o les messagers alobi na ndenge ozalaki attaqué bato na bazalaki groupe pourquoi pas yo pe olobaka pe kozala na groupe na yo pona no ko pe ko yebisa ba groupe wana te bakende pe ko attaquer bato wana ozana ba maître oza pe na ba ndeko ebele pourquoi pas osalaki eloko wana po oza mutu na nzambe yango bazomonela yo ozotika ngo po oza mutu na nzambe wana question bamoneli mutu te et puis soki ngana ko répondre ko réagir lokola ba parents te na ko réagir lokola ba parents te naza na bana naza na ba camarades na bana na pe na staff nanga na ba batu nanga mais na monaki ete na yebisaki bana bayaki bana nanga titi na petit basilika mabe bana mboko oyebi nde bazaka ba pe na ba camarades na bango ya bango non soki biso tosali lokola bango tobimi lokola bango nga lokola nazaka leader na yaka ko éduquer ezali likambo fo to éduquer pour mutu aye ko attaquer ngai azo vivre na inceste abimaka na mwasi ne na leki ya mwasi abimaka na bango leki ne propre leki ya mwasi propre tata moko abimaka na bango bazo vivre na inceste kobota awa epa pasteur Job asentaki mwasi akimi akobota so na Londres donc mado mutu wana abimaka na leki ya mado na ye mado depuis papa na bango moko baza na baproblème ebele oyo bamakambo oyo ndeko wana riko kwa tout eza na kati donc bazoluka délivrance fo baluka délivrance donc geste oyo asalaki wana ezali badémon envoûtement esalaki etindi ye lokola ye aye kotumbola mpasi batumbola te soki babeti ye bato nanga babeti ye akoza édike te il faut juge nde abeta ye loi ebeta ye comme ça ekoédike ye bien édike communauté mobimba po bato babuso babongo ekozala te yango na stoppe na bisi bana basala eloko moko te ba agir lokola ba parents te totika balobi
justice ezali nini ezali pe basali na nzambe et surtout eza bien ngam na fundi te hôpital moto fundi na mindele o bazalaki wa bamonaki ndenge ayi ko agresser biso puis to bundi te ayaki nde ko agresser biso abeti akimi ayaki ko bunda te abeti akimi donc naza kimia parce que contrôle l'état ça na contrôle et puis donc dès dans les jours les plus longs et bandit na histoire à vie na bango. C'est ça. Donc maman langa ozui ba réponse wana parce que au moni sata ya kana kanda biso to ko agite ndenge lolenge bango ba agi parce que tozana mukumba munene tozana charge munene o nzamba poni biso pona ko sala musalo na communauté na entourage na tout donc les n'importe qui te pesa facilité poso eza facile ba musupe ba mekango totala. Alors ozui réponse na ope esungi pe communauté pe bande konyo so o bozo landa biso. Alors ya suki ezali tozana second touché le 8 avril oyo à Paris et puis le 22 du 12 au 22 du 12 au 24 tozali na église Liziba et pas ya apôtre Yoko oyo nzembo na ekoma na sonnerie ya portable na ma donc à partir le 8 tozana na Paris tokutana batukuna nzamba sala makasi tozana bango eleka kitoko voilà. OK, on des programmes on a ninga kotuna so opesa pe bango donc je crois au lever en déjà message à rappeler bino le 8 avril tozo ya kuna na Paris ba maman à Paris ba maman en Voulouse na landaki bino mama benape na zwaki ba mbote la bino ya les messagers ndenge le solo ya ba maman Voulouse ba maman moko baza na Paris ba lubu baza ba maman Voulouse ba bengaki nga na boyaki ko record bango parce que zaki ma solo ya biso na bango lokwa ba wiki ba koya kutana na Paris bango baza bata Voulouse ba lobi ngai mulimo ezo sala na kati na nga mulimo ya kimbangu non ngai eza mulimo ya kimbangu te eza mulimo ya Yesu mais biso na kimbangu toza biso no ba serviteur anani ya Yesu mais ya za mukolo na biso aza une expérience koleka biso asalaki avant akenda biso tolanda likolo na ye. Merci ba maman na kutana bino na Paris to sala émission na bino to solola yozala bien. OK wana pe avant na kota to kota na mutu na likambo ngape na souhaiter bino ba maman en tout cas et non na kolo ba rapona zwaki ba mbote la bino etaki maman bena na sepelaki na point moko ya malamu eza côté na bino toza ko bundela mboka et na masolo nzamba ko sunga to solola moni na kata ya vie kote bozoyokana na mutu bokangama bosala yango kote pe bomoni ke boyokana te bolashe yango botiki mais en tout cas félicitations ba maman toza ensemble surtout pour na mboka na biso na yebi tokokutana ba maman Voulouse nyonso kote bozali na Amérique na wapi bambote na bino ekomelaki nga pe na lingi bino to bunda ensemble surtout pour na mboka na biso le reste wana toyebi ndenge nini nzamba kosunga oyo bino bondima te oyo pe biso tondima te ekoki kosarrange na lolenge mosusu. Alors les messagers tokoti mena na mutu na likambo na biso peuple na Nzambe bazozela yo makambo nini ya mutu ya oyo memeli bango lelo parole epesami elio mpona kopesa bango ba révélation. OK lelo Nzamba atienga cœur na parler sur Yesu azolela na makambo ezosalama na église Yesu azolela na makambo ezosalama na communauté na biso Yesu azolela na lolenge bato balobi baza ba Kristo bazotambwisa vi na bango Yesu azolela na lolenge bato balobi baza basali na Nzambe na lolenge bazotambwisa vi na bango. Toki kotanga na Matthieu 11:20 balobi 20 à 22 balobi alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi Goazine, malheur à toi Bethesda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y aura longtemps qu'elles se seraient repenties et prenant les sacs et les cendres. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour de la mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi étaient faits à Sidon, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins vigoureusement que toi. Maman Bena, Capernaum, est une ville élevée. Et cette ville aussi, Yesu a salaba miracle. Yesu à laquelle on m'a dit, na laquelle on m'a dit, Capernaum est limon na carte ya mboka, ya monde. Capernaum est visitarate. So quel lo place Yesu a tambola que le situé Capernaum ezate. Ça dit Jésus les raconte à Jérusalem,
Jésus a côté na ville wana aleli oui aleli poani azala akuti ba pape ba archipape ba archibishop ba général ba colonel ba évangéliste ba kombo nyonso bino bolingi mais akuti ba frère na été Yesu aleli parce que akuti ba frère na été mukolo Yesu akoya kozwa élévation te ba diacre te ba diaconesse te ba bishop te ba archibishop te ba vice nzambe te ba kombo nyonso tout bozomi benga wana te ba l'homme de feu, l'homme du ciel, l'homme qui monte, l'homme de miracle. Akoya kozwa bango te. Jésus viendra prendre ses frères. Voilà pourquoi Jésus azolela na ba comportement batouana. Na Jean 11:35 sous Jésus a leli l'air Lazare a koufi parce que Lazare était son ami. Alors, il faut y que la qualité appelle la qualité et la quantité appelle la quantité. Ce qui vous allez ebele na buzoba, bazoba na bazoba babando yako bakisama. Ce qui vous allez mouke na bonzambe, batu ya bonzambe babando yako bakisama. Donc Jésus pleure parce que plusieurs l'ont rejeté à cause de l'amour de ce siècle présent. Dans 1 Timothée 6:7, l'homme de Dieu doit fuir l'amour de l'argent. L'homme de Dieu doit chercher Dieu dans la prière, dans l'exhortation, dans les jeûnes et prières. Les gens n'ont pas ce que tu as pasteur, ils n'ont pas ce que tu as pasteur, pasteur, mbongo. Alors Jésus pleure parce qu'il est allé dans les églises plein de fanatiques, mais il n'a pas trouvé ses frères. Les gens sont dans l'église, au coup de fanatique à pasteur, fanatique à pasteur, mais ma frère à Jésus bazate. Jésus pleure parce que les fidèles d'aujourd'hui n'arrivent pas à faire la différence entre je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Pasteur alelo balingi, prédicateur alelo balingi sacrifice, bosani que Saoul azaki rejeté likolo ya sacrifice. Chrétien alelo au lieu bazala ba lumière du monde na place bangenga bango balingi molili musique na biso to utolo bao esimbi kisi l'église basimbi soloka. Jésus pleure parce que dans Matthieu 5:27 balobi celui qui connaîtra l'adultère, celui qui va épouser une femme chassée ou une femme répudiée commet l'adultère, ou une femme convoitée connaît l'adultère. Mais kende kotala elate liabasi lelo l'église. Bible lobi soko tali kaka mwasi pona kosala ekobona ye, o convoité ye, osala adultère. Kende kotala lelo ba diaconesse, ba yembi, ba protocole, basa ba pasteur, ndenge ni bazolata ekobo na kati église elate na bango bazosalisa ba yembi, ba papa, ba yaya o ba na l'église ekobo, yango moni ki ndumbe ko na église pro ba to chorale, bazolinga na bango ba pasteur bazotia basa ba bazemi tout makamona no surtout ezokende ndengwana. Donc Jésus azolela parce que aye na kati église akuti bandeko na été. Akuti ba ndumba, akuti ba ndoki, lelo ba ndoki ba sala ba clique na bango ba ndoki. Oyebi lelo pourquoi le messager aza combattu parce que bato baza ba miyibi. Bato baza mabe, ba sali likopa pour ozo dénoncer mabe na bango. So ba taka le messager pour ba meli 50 000 livres, ba meli bato ba 50 000 livres pour le messager à dénoncer ngo. Bato ba yibi mbongo na sali coupe na communauté. Ba sali ba conteneur ba ke koteka. Le messager a télémeli yango boko yiba bato te biso no sto ko luka. Bato wana ba ya ko luka. Bato wana pe ba ya ko luka ba na ba famille boko mela bango te. Bango ba sali cop ba sala groupe ya ko attaquer. Ko kene même ko na radio to buki emi to sali mais pourtant ce n'est pas la vérité. Alors soko moni biloko ndenge ngo salama. Voilà pourquoi Jésus azolela. Jésus azolela alobi ke alobi na Matthieu 5:27 alobi tu ne commettras point d'adultère, mais quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Kende siko na église chaque dimanche au tala na église ndenge nini basi balataka basi bazo bolumbu koleka bato bakendaka na boire na boîte na banini so keka na Matthieu 5:31-32 balobi il a été dit celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Bon, kendo tala ba pasteur combien ba bala basi oyo ba boma mabala. Kendo tala basi ba pasteur boni ba pasteur boni ya basi balata 4 mabala lelo ba pasteur ça dit ba adultère bazo conduire ba adultère. Alors Jésus azolela parce que ceux qui adultère azo memayo, ceux qui ekobiste a commis pasteur na yo, ceux qui moi c'est a commis pasteur na yo bilakeli mabe ezoya li felozo landa yo. Voilà pourquoi Jésus azolela et pe lisusu Jésus azolela pour ani na Matthieu 11:28-30 alobi venez chez moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Na place
ba pasteur ba pesa ba ndimi repos et comme consultation prophétique et comme ko bouquet ba pointe pour mon pasteur prière à 5 euros et ali prière à 10 dollars et ali prière à 100 dollars et ali pour mon pasteur il faut rendez-vous net en hôpital ba o ba na mbongo te bazo kufa. Voilà lelo oyo pourquoi Jésus azolela. Jésus azolela parce que ayaki une église amoni batute Capernaum ezali ville à liboso o limoi parce que ba miracle salamaki liboso à Capernaum so salamaki na Sodome et Gomorrhe mais bata Sodome baza sauvé on balobi na jour à jugement ville à Sodome et que allez épargner pour yoka isa malamu te par rapport à ba ville lokola Capernaum, Sidon, Tyr oyo ba monaki liboko na Nzambe ba monaki liloba na Nzambe ba mona basali na Nzambe mais ba liko bongo mate lelo oyo tolo ba makamnyo stozo ba les messagers zo les kana TV alobi ba o ba sataniste ba o bazabo eza na meli bangite eza na langote eza molimo na Nzambe zo tinda to kebisa bato po ba bima na libulu tant tolo bangi makambo sewa kufia za na Nzambe te molimo nezo telengana ba jije biso na ba nyon ba kombonyo surtout lelo yo histoire ezo sala histoire nango lelo oyo musique ya Nzambe ba pasteur ba ke ko simba soloka ba ko mo coopérer na bata soloka ba ko mo sala ba magie ezo mona na au vu aussi tout le monde kenen internet o kuta pasteur azo bondela pona bato basi mususu bazo ya nzoto bolumu ba ye ko sambela ba mususu pasteur ya ba moto ke na mai bolongola bilamba ba prière ndenge nini wana ba prière mususu pasteur azo tambola likola mabuma bato mususu azo lesa bato matiti ezo salama lelo église koma bandoki na bandoki soko lobi vérité bandoki nyonso bayini yo so basanganeli yo heureusement biso za Nzambe yango non yeso azo tinda biso to akoyebisa bato eza malamu okoki koparaître ndenge ozo paraître okoki kotia teti mais soko oluki délivrance te eza lifelo mais avant lifelo oke boloko olia vunga ye donc ole badeso baliaka na boloko comme ça lero ozala kuna o raisonner bien après les baokatela yo nde toka ko délivrer parce que ozo ni délivrance. Voilà message de Bible na mwana nesa na peuple de Dieu to keba Nzambe azolela parce que Jésus azoluka ba frère na ye mais Jésus ne trouve pas ses frères. Koke une église te po comme pasteur comme nani de baloba fanatique à pasteur koke une église te po comme ndoki koke une église te po que no yibo que ça kinumba mais kene une église po yamba Yesu pour osala délivrer peut au délivrer monde yeba Yesu pour yebisa bato musu Yesu musala biso to sala lelo na nazo futa biso tozo luka lisalité tozo luka aide mais ba facture toza na ngo lelo so to bito senga aide bana na Nzambe combien bazo répondre bana na Nzambe comme to loba to senga aide parce que chaîne o eko mosala 24/24 parce que vous adopter ngo kaka bato soki 4 soki 5 ba répondre ba misusu etali ba moté mais ba batali boso olobaki malamu tala biso to yebi ke to loba malamu to yebi yango na tina mutaye sanga te ko loba malamu na yebi ba na zo sala na yebi voilà message na ki na lelo voilà bana na Nzambe mateya oyo biso nyonso tozolanda ngo po révolutionner biso pito eba komanyola koyeba esika nini oyo tozokende esika nini touti messager na ozongaka pa na yo parce que soki totali kaka na moment moko Yesu azalaki na bayekoli na ye balobi mama na o papa na o azoluka bandeko na o bazoluka yo mais Yesu azongisaki bango kaka le même réponse oyo yo ozoloba alobi mama na ngai mama na ngai na papa na ngai eza ba o baosala volonté ya Nzambe ba o basala volonté ya Nzambe ezali volonté ya Nzambe eza na eloko mosusu te l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Alors ndenge tolobi lelo soki bayembi oyo ya Congo bakomi kokende kokota basidio ya badémon bakomi kokende osangana koyemba plateau moko mpo baoluka mbongo. Or Bible ezoba nini cherchez d'abord le royaume de cieux, le reste vous sera donné. Biso to vivre en haut. Biso to vivre en haut. L'air to bandaki makamwa Nzambe c'est bien. Nazaki déjà na uta poto refoulé donc nazaki nasina ya somba bakara na somba nyo surtout refoulé mais na yeko vivre sous dimension makamwa Nzambe makasi parce que pratiquement nazaki sous eloko moko te kolongolanga na eloko moko te kosala nyonso tu oyo esali kosomba oyo nyonso tu tosombi kosala kombo lelo komi banda tongo ti pokwa nde otunaki mpona nini bakoselanga makambo mais bakosela sataniste mosala nini Satan banda kala alingaka moto alobaka vérité te yango namona chaque jour eza na émission moko esalamaka ou baokoselanga makambo ou baofinganga na mesala na nga
alors bino bana na nzambe na sina lobaki ya mikolo ba yezala bato ko bakozwa ta mutu bazwi baluki elongi ya mutu nanga batie bulumbu babita les messagers totike bulumbu kaka po bakimisa bato bayoka mateya nanga te, c'est-à-dire tozala bitumba tozobunda contre ba monde éternel bato oyo batake ngai baza ba démoniaque bayaki na butu bakoki te yango baye na moi parce que na monde lelo en plein 21e siècle yo ke zwali bende na moi makasi onika muto kima. Entre temps yo moko yebi koza ba problème spirituel ya grave ozo sala inceste ozo bima na mwasi na leki ya mwasi na yo bozo tambola partout kokene ba lead ba wapi mokili mombeyeba ozo mona normal bino no surtout leki na kulutu bo sali groupe bomela bato mbongo ya famille moko donc boza un problème spirituel na le boye ko attaquer bokuta na siko na nzambe apesa bino punition ozo mona donc biso le tozo le katolo ba vérité te po toza na problème na mutu non bato bameli ba yebo yebisanga bato wana bana ba problème bandako na bango bazofuta mate bana na bango bazolia te tout baboyi ko pesa bango mbongo yango babi yo lokolo lobaka vérité belela na communauté bayeba ke bato oyo bayiba su bato mbongo te bazoyiba donc ngana mutu bato wana bafuta inga mbongo te nazosala musala communauté, c'est-à-dire un pasteur musala eza ko dénoncer le mal. Jésus l'a fait 3 ans d'Iran, il passait de ville à ville, il priait, il dénonçait et il les bénissait. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et ngade nazaboye na bangaka na ngate na yebiete na koyi kokutana na nzela basali nga miskade ezali lipambo liponanga parce que bakutinga na mwasa batute parce que na yibite parce que na wuti osala escroquerie te mais na kati ya exercice ya musala nanga nzamba kopambola nga parce que na osala musala nzamba et puis na banga ke loko moko te mutu moko pe ko bangisa nga te parce que nazo sala makambo oyo ezali malamu yango mokili mobimba bazo sepela nango kaka bato amike oyo baza bato molili bato misala mabe bako sepela te puisque balobi biso ba Kristo tozali la lumière tango lumière yé il faut bato baza bulumbu na molili bakima alors soki bato wana baza bulumbu bali kolata bilamba te tokolatisa bango bilamba na nkona kombo na Yesu na kombo na Yesu nazongi suka pa na yo les messagers Jésus pleure siko lelo tozobona nga nazo comprendre te bandeko na biso mingi onde baza ko sutukela matériel baza ko sutukela bandako bamituka lelo ndenge ka tozoloba ake Jésus pleure wana ba chrétien o bazo kine mama église bandeko na biso bayembi nyoso to en général nde tozoloba tozo comprendre te siko ezanini pe baza pe na kati église toyebi kolobaka yango toujours mais na place oyo kolobela biso lelo ke Jésus pleure mais tant que yo luko zo bato na nzela bato na bazo comprendre est-ce qu'il y a solo bato na basala rencontre personnelle na Nzambe na Yesu po bazo wela ba matériel bazo wela bandako makambiloko ebele o bible tout passera na zongi lisusu na Matthieu 11 to bana na 28 na 18 plutôt car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant ils disent il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ils disent c'était mangeur, un buveur, un ami des publicains et gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Sagesse est justifiée par Moussala Nzambe. Jésus buvait du vin, Jésus mangeait. Et Azaki n'a pas publicain. Bazo condamné. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquels avaient eu la plupart de ces miracles, parce que ne s'était pas repenti. Malheur à toi, Gorazine, malheur à toi, Bethesda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. Ah ouais, hier soir, il est là pour la nini. Parce que ils ont battu 10 ans d'église, 20 ans d'église. Ngana na sai na 20 ans d'église te au 16e année na ngana ki pastorat na kati ya makambo Nzambe bien 18 ans je crois parce que 2 ans monsieur zaki ya formation na na pasteur te ça fait 18 ans na ensemble. Yes. Là na une église na opesa Popol Lingenda wazaki Popol Mongo interprète ya général Sony. Popol Mongo ngaza obengeli Lingenda na alona yemo ka ipesa ngali Lingenda na alona. Babela na kenda l'église mokola liboso ba pesena micro na sala modération ba botolanga micro na armée de l'Éternel. Popol ayepsika zala la courage de konanga ko bangati aiza armée.
nake ovanda na kiti nake ovanda sima général Sony nga na uta nanga poto na vanda na ba musicien minene tout général Sony na omone pasteur nzoka nga na yebite na Kinshasa ba doraka ba pasteur donc ovanda sima na ite soko vanda sima na soko kozwa mbongo so ni frère Vincent aza na Londres ngam na yamba yepe awo atelemisanga na kiti wana obandi musala nzambe sika mais lelo bato wana nyonso nga na yaki sima na bango na doubla bango na bonzambe nazoba na bonzambe na oloba na matériel tenite nazoba na bonzambe na connaissance na nini mpo na nini parce que so tozwi Vincent aza na Londres mosala ne ezali nini koyiba badimi na bato bazopesa badimi ya Pasteur Sony Vincent fo aluka nzambe fo aluka délivrance aza na Londres soki moto ayebi akutana na Pasteur Sony ye atie kala bagroupe ya bato wana tobengaka bango banamani baza na église olingi okutana na pasteur basala groupe bazwa pasteur en otage nga namonaki nga soki oyeba ona église okima yo moko nga naza pasteur ya bato nyonso tu moto akozwa mona otage te yango moi na kati oyo te omoni te mabiso tokola na expérience wana yango mama batunenga mama bino otikaka bato basola na mosali na nzambe oyo ngai bimama oyo biso tomona yango na bisika touti tolingi te ke ekomela biso ifo tokorige yango peut-être likambo omonaki bien te pa papa na yo luka okorige yango ezali sune yango totika porte na biso open okoki kobenga ni porte kele bato babengaka na 6h na minuit heure nyonso babela na sisaliso nanga bazwa Pasteur Sony en otage balingi moto apusana pembeni nete kaka bango oya opesa dime o pasteur azoyamba te yo opesi ye ye ale dime yo le frère Vincent fo oluka nzambe na bato nyonso tu badiaka badime ya mbongo pasteur yo le obonga te makambo ekosimba te ate oye po tozwi mokanda okobongaka te parce que biso toyamba yo nga na pasteur Eric tosalelo makambo tu mpo ozwa mpe mikanda opesa biso ata merci te wana yana problème te eza bana ndako moko esalamaka ndenge wana okomona oyebi nga nazalaki soki nakei epai na armée de l'éternel nayebi te so eza na moto alala na mbeto ya Pasteur Sony parce que nga le na bali le tobalali na maabena Pasteur Sony apesi biso ndako ne na mbinza ndako ne na mbinza na piscine bozela fete na nga cassette na nga mariage bomona ndako ya mbinza na piscine na chambre na ye na papa atikeli yo mbetu na ye po nazalaki na place ya kokende te outi obala oza na mbongo napesaka mbongo ya garantie moto wana akimi na mbongo donc touti kobala na boye bosoyeba te bokende wana et puis Pasteur Sony aloba Pasteur Salomon aza courageux nga na kanisa ye kofandela nga libela navanda na ndako wana tosalaki une semaine Caritas aza mwana Pasteur Sony aza na Glasgow akoyebisa bino so nazokosa akoyebisa bino Caritas azali aza témoin masolo nyonso to ayebi navanda na ndako wana pas plus d'une semaine pasteur kuta azokanisa lobi moto aye ovanda libela obima lisusu te mais nazwa ndako kaka na mbinza wana na bali nazwi ndako na bimi kala mingi te car mbala moko makambo échanger mpo na nini parce que nayaki koluka ba bien matériel te nayaki koluka ba bien spirituel et na le seul on alaki soki bato baza ebele bapo epa koyamba Pasteur Sony po yamba bato tala molongo mais soki anga na ye oyebi bokotisa Pasteur Salomon bokotisa évangéliste akota sikoyo mokolo mosusu pasteur na biso flamme aza kosala intercession flamme me nzambe apambola ye abandi koseplende obinganaki kala nde nini Pasteur Salomon aye na nsima na nga akoti Pasteur Sony ayebisa Pasteur Salomon awuti Pointe Noire aye kotikela nga mbongo epuis nangenda kotikela na buku ya lupango mama moko aseme buku ya lupango na mbinza yo kozwa mbongo yo kozwa sapato yo kozwa soki nga nayambi Salomon apesi nga mbongo nsima nga napesi yo epuis nga naza kokende na biro ya Pasteur Sony nazosala même pas 5 minutes noya napesi contre rendu ya mosala napesi dime na nga abondeli nga nzambe nake na nga soki lelo bozomona nga makambo ezosalama lelo parce que soki okende na église place na wuta bakoyebi so natikala kolinga mwasi na église te natikala koabize mwana bato te natikala koyiba dimi te nazalaki réglo na bakambi na nga soki lelo tokaboyi na bango ezaka problème ya politique mpo bango bakomi kosupporte politique ya Kabila ngai naza mosali na nzambe solo funa bunda na mboka na nga na part wana toza na problème te donc Jésus azolela soki yo mwana na nzambe mosali na nzambe omoni ba miracle mais obongwami te oza na kati église ozobongwama te bango bazwaka bapasteur en otage wana bango bayibaka badima pasteur bango bazwaka bapasteur bakomi lokola fan clair bakomi koyebisa oyo ngai na église na nga masina mpo ngai nazalaki pasteur église ya masina armée de terre masina maabe nasambelaka na sendu
Alors l'air na ke ko bala sko mama bena ba sert dans l'église dans la machine il y a plus de 200 personnes oh nazo ba bato ba yebi nazo constater ba image zali ba partenaire bato baza ko soutenir musala nzoka ba fille wana baza ko pesa nga mbongo baza ko tia motema inga na obala ba ba 10 000 ba na ba 10 bukolonga la bala mama bena ba ya après une semaine ba bandi ko sert nga mbongo o passer zong sa ba 10 ngai ba sert nga ba 10 mama bena yo donc ça dit na biso biso za ko dit ba ko sa maman la bango pasteur akosa biso ko bala biso nga après 2 semaines à libala nga na ma bena église panzana to tika 4 personnes ma maman na baza ko supporter nga bana na bango bako baba ndoko sanga makamuka non ba o viser pona bana nzoka ba maman baza ko viser na bana mwana na bango po ba yike na mema bango na poto lokola na ko bala mutu so basali complot ba koselinga makambu église kauka na ya dimanche boye titi na mbunda na maman na biso na papa na biso ngala mabe na 4 personnes to bandeli sous église à 200 personnes sur baki ba passer chiko baye o ya koma pasteur lelo ya armée de l'Éternel barumbu aza mwana wuti na armée de l'Éternel masina basali kuba koselinga makabana basi wana nyoso moko aza na Suède muso aza na Germany bakoka même ko benga ngati bana na nga molimo bakoselinga makamko pasteur a promettre biso bala biso boye et pourtant bango ba agina posa ya pasteur bala bango alors ba bisusu ti lelo bazwa ba problème ba musu ba bimaki ba zwaki ba problème na nzoto ba ko senga pardon ba musu ba senga pardon te ti lelo ba leka na ba problème o musu senga pardon te akufela ka mibali ti lelo parce que akoselanga makambo na Kinshasa église panzana donc nga mama bena ba ko senga makambo bandi lelo te ba salelanga ba vidéo bandi lelo te bible lobby ba kosa na koselo makambo ba kuta yote est-ce que les messagers mini ne bukani est-ce que les messagers mutu pasuki est-ce que les messagers abundaki non na bundite nazalaki agressé kozala agressé za différent na robunda mais nzamba za lokumu peu importe sa malamu ezoteyama pe nzamba za na contrôle na solo surtout voilà pourquoi moi na nzambe mosai na nzambe yesu azolela pour ne tamboli na yo yesu azolela pour ne lateli na yo comment yo zo kene l'église mipene libanda comment yo zo kene l'église tolo libanda comment yo zo kene l'église ozo kene loka na église comment yo zo kene l'église oyebi que papa na bino ase abebisa fi na bino yeki na yo abimaka na mobali na yo mais yo wana na résurrection na nene na église a passé je beaucoup ça mais tu as des problèmes il faut la délivrance banana ko la délivrance à sorcellerie et outa na papa na maman na bana ti mobile na zo zo mvutuma banana ko la délivrance yo azo so luki délivrance te na ba be ndende ko zo délivrance jamais voilà surtout que l'église na biso ya poto bandeko nanga message so totali mingi o biso to benga ngo ba boring bato ebele boring ezali donc boring bino comment expliquer boring donc muto aza ko s'ennuyer aza ko s'ennuyer ouais donc siko bato bakoma na bango ke na ba église alati place obobika biso bato poto nde toza olata okendo apa musala ndaku musala mais na bato bakoma ko sala ba défilé de mode na kati église akolata po bamona ngai mais akende kosala rencontre na Jésus te yango moni message azo yebisa biso ke Jésus pleure le lenga bato no mona ba église eza plein na diaspora mais musala kaka alati ake kolakisa bilamba etonda na valise esika ekendaka eza te maintenant le messager eza passe pesa mao eloko mosusu na kokotuna le messager bible kaka oyo ozosunga biso elobi ke ba oyo bazalaki ba les premiers bakozonga ba les derniers barope bazalaki ba les derniers bakokoma les premiers makambo yango yo zoloba te que Jésus plaît ouais c'est quoi Jésus a changé situation génération biso za ba génération ya bato bazalaki ba les derniers bato bazalaki na valeur te bato bazalaki mona bato pamba na uti biso ke na kenda na église armée de l'Éternel mokwali mosala bandi modération babotolanga micro na novembre sima passé soni babotolinga micro mais soki na ke na Kinshasa na koti église etelemaka mpo ya mangai mpo nasali fierté ya mosali na nzambe mais lere na yaka faible commencement te bapesaki nga valeur te bato bamonaki nga na ntina te génération ya bato oyo bayokisango malamu bazwaka kokorige mama na bengaka yo mate ano ezala kitoko mikolo nyonso ya makambo ya sika eza mpo na nini mpo nazwaka temps mingi na nzambe soki okomi adorateur ya nzambe akomi koyebi biso makambo soki oke na Genèse 18 avant Abraham akende ko sauver Lot na nzela nzambe
amonaki ke Abraham aza akomi camarade na ye alobi nako révéler nako bombela Abraham te abandi ko révéler secret ali koma adorateur ngala bisa bino na tika o nzambe ozomona ba problème nzambe ayebi ba problème nanga nga susi nange koma Congo église bato église abandoki kufa bato bazokende na bazana ba problème même bato bazana ba délivrance ba problème de délivrance to tshela bango te tozo aider bango parce que soki yo oza envoûté oppression etina bato ndengwana soko attaquer mutu te yo moko ko komichambeli yo moko ko miboma oza oppressé na ba démon ba geste zo sala ko attaquer mutu za ba démon za normal te ba démon mutu ezo tinda yo ndengwana parce que oza na kati inceste parce que oza na vie ya mabe ya bibota bota ya moyibi escroquerie et puis oza na kati ya famille ya bandoki faut les gana délivrance olingo linga te faut les gana délivrance et suka nango okomona lero oza na 4000 yo moko place wana nde comprendre que ya solo il fallait na les gana délivrance mais comme trop tard parce que juge basaka na nete ozomona toza na mboka loi soko oza na mfutuma soko oza na nini luka ba passer la solo ngai na bukaka muta bukaka te ko fo senga rendez-vous fo futa mbongo to eza ko fele ba passer pe mingi lokola nga bazali ebele ba na bango ba disposer ya obonda pona bato ya moi moni Jesus zo le la poisa na bato ebele baza na église ba koti na église mais ba tikali na kindoki na bango ba msu basa leni azoya na kindoki na komi na porte atike on na porte à koti na église assemblée siri abimi azu kindoki na kenamo mais là azo na église wana okomone songi okomone esprit à contrôle angai ba bino na ndako mimi bozande est-ce que dadi vraiment mobile no na yeka mutabala bana ya bango azo